kuna il faut to soutenir à 100%. Ndenge azawana aza capable de kende ko funda M. Kabila parce que M. Kabila détruire vie na biso nyonso mobimba. So mu kuna na pas de zone Kabila bomba congolais. So azasamba na mungu na se fa samba biso ba congolais. Akosamba na ba congolais nyonso moko tala nomba ba congolais tout ça. Tu es pas Kabila samba na biso banda 18 ans ya ba mabe oyo sali na kata mboko ya souffrance ya ba makila ba. Omoni ba tebele tolobara toloba ba mauvais souvenir FCCT. Mwana na mauvais souvenir FCC nga beti 8 ans na prison 5 ans na année wana mona. Kaleva torturer nga façon tout. Na mauvais souvenir ya partir. Na Kabila kota na année anyatanga nelo. Na ko samba na evenda za. Kobuka lokuta que omoni mutua tanga na mbeba lwaka ba rejebele. Donc on va kamera zo kanzila robimela te. Kamera zo sambane na congolais na ba congolais pour a détruire biso. Et belé ya mbongo tala lelo so tout monter zo sila rati. On procède qui bien, la chose de préciser justice n'a pas félicitations. Dans le sala là, Vita Kamere a consommé la bénéfaction. Pas qu'il y ait des souka. Pour Vita Kamere place les alibandate. Il y a maintenant mérité prison Makala, 20 ans prison. Dans la prison a souffert après de donner Kabila aux régions de la prison. Il ne faut pas vendre pendant la boloko. Directeur de cabinet Moïbi. Sonia, partie de Panzana Kalate. Dans le fin de la prison, partie Panzani. Mais bande ko belé bazalo bakeno akosaki o ayebi libane wana te ndeko papa ba photo ezali ba image ezali o kamera na mutu wana bavandi bazolia sani moko zelo mona ministère public azwaye ministère public azwaye taka ko samba mutu superviseur coordonnateur nous sommes musani na 100 jours le bas clair. Vous avez fait ba raison na superviseur na coordonnateur yo mutu mo ba fonctionner belo directeur de cabinet yo kaka mona lo ba sali wana les montage au caméra na mbelo wana ba beti mais c'est le ministère public a zo ba preuve a déposé devant justice au moins la caméra vo moyibi chef de l'état lobby a dit qu'on nommé Ndeko Eberand comme directeur du cabinet intérimaire Boyambi Sangwana Boni pour une nomination de lobby na RTNC papa directeur de cabinet intérimaire a été yende titulaire zomo na 15 jours déjà l'équipe caméra na boloko a zonga lisusu on a des caméras na kia akufa ta lelo etali mboko ngaibi mbongo ya ba congolais mais ce ngala ko bossa ta makofi kanda za prison makala kana na prison caméra mérité na makofi kanda adayata monia Félix et caméra tu na mission objectif moko ya usukola terrain pour la FCC baby saki mais tu na mission wana yo suko comme ko sumba na terrain ozo yiba pour préparer pe mabe pour nanga mais na CD yo ka affaire amukuna na uchola na tongo mukuna zi plainte na nte wana za ba réseaux sociaux des publier zo loba mukuna zi plainte so mukuna na ngena pas de zonga Kabila bomba congolais so azasamba na mukuna se fa samba biso ba congolais akosamba na ba congolais nyonso moko tala nomba ba congolais tout ça. Tu es pas Kabila samba na biso banda 18 ans ya ba mabe oyo sali na kata mboko ya souffrance ya ba makila ba omoni ba tebele tolobara toloba ba mauvais souvenir FCCT ngana na mauvais souvenir FCC nga beti 8 ans na prison 5 ans na année wana mona kaleva torturer nga façon tout na mauvais souvenir ya partir
nga kabila kota na ane anyatanga nelu nako samba na evenda sawa Merci. tozolo ba FCC bobanga te boza calme tutie bino kimia boninga siko botombokisa bato moni moto so ningi moto epela bazonga na événement 2015 so balingi événement wana esalama ya mbala soko wana pouvoir na bandi na bana na bango congolais avandaka nie mais nie oyo tovandi elingi eloba te bapota biso bapotopoto na bango ya buzoba so balingi bapota potopoto toyebi bapana na bango toyebi bapana na bango oyo nekimbuta oyo gouverneur bavoyu aza toyebi pala nete toyebi bana na bango tokosukola na bana na bango ya papa mambo ekosama na Congo même comité international wendeko mbote na yo tobandi nanu na procès ya Vital Kamerhe elekaki lundi yo ojijaki yango ndenge selon nga que l'état de droit esalema zokomprendre Vital Kamerhe bayaki kobongisa mboka te bayindi kobebisa mboka komati yo moto oza cabinet de la président ozoloba déjà ozala président 2023 c'est que oyaki koyede moninga te oyaki nde kodétruire mpe koboma moninga. C'est que na posa ya Kamerhe il faut y avoir nous les Congolais to souffrir tant belé. Vous comprenez? Et comme il t'en a biso Congolais tous ces pays. Vous comprenez? Kamerhe faut avoir 20 ans de prison. Oh bati Kali, ba DG, ba PDG, ba ministre, ba nan. Bas exemple ya Kamerhe. Président de la République a la vigilance dans mon union parce que un Congolais papa na baleka kalki moyibi bango so bayibi te bamona bien te mais opinion zo lobaki no Kamerhe buka lokuta est-ce que yopo mona ki buka lokuta ko buka lokuta que omoni mutuwa tanga na mbeba lwaka ba resepele donc on va Kamerhe azo kanzila ko bimela te Kamerhe azo sambane na Congolais na ba Congolais pour à détruire biso et belé ya mbongo tala lelo so tout monter zo silaka te mbongo na tu eki wapi yo zo signé ba papier tous en a analyse donc yo directeur à cabinet papier zo pa na yo o sinon ko pesa mutuka ba sans yo tanga sans ye be kende wapi Kamerhe fois sibi o ba tikali ba kolanda yi mais tout monde qui ndeko mukuna fundi Kabila na parquet curieusement tout le monde a les réseaux sociaux on ne sait pas si c'est vrai si ce n'est pas vrai que Lelo a interpellé na parquet général ya Gombe et n'a parlé de la justice na Gombe pour que des mots répondre à acte. Oui, dossier à Mukuna, ce n'est pas un Mukuna, c'est un Congolais. Nous les Congolais, nous sommes derrière passer à Mukuna. Parce que Kabila a yaki ko bon, ça teki ko détruire. Abomi biso vivant, hein? Akuni biso vivant, financement makamunionso. Kabila c'est le logo tinaka tamboko. Pour ça Mukuna tous les Congolais tokozala derrière Mukuna FCC tongato limisa bango komba zo palola pota makile bandi ko bima tokolanda bango moko na moko kobanda Kabila kitati na se nomination ya directeur ya cabinet chef de l'état intérimaire elingi koloba ke no Kamerhe ba swaki na chef de l'état to boni comme oh ake déjà carrière politique na esili non justice esili on continue dans le pango wana so do continue déjà nini makala esili carrière esili président de la République a un droit ya nommer oyali oya nommé c'est nom tozo kane bato yo bakopesa implice na Congo tozo souffrir papa tozo souffrir na Congo et le Congo réseau vancete ah tozo batema bazé belé metala toteka ba chassis tokuma ba pusu toteka ba mai mais muto atangi o asisi makamnyonso ba cordonnier nazo zali futa na ngote papa na ngatangi singa A à Z mais na tiko zongi ta bénéfice neti mboko ngwendeni bebela ba pays bazo ngina na mboka na biso mais nous les Congolais nous sommes pauvres na faux dirigeants ngana pesi tous les Congolais Mukuna c'est un Congolais Mukuna zo défendre Congo na oyo Kabila sala na oyo Kabila détruire toza derrière Mukuna na procès oyo ba Mukuna
tous les Congolais tokozadere Mukuna tokosoutenir Mukuna tout na force, l'intelligence, na nyonso, na kindoki tout tokosoutenir. Merci beaucoup ndeko Congolais to bandi na makambo ya procès ya ndeko Kamere lekaki lendi. Opinion sur le bagano caméra kosi ayebi ndeko Jamal te tango landaki procès wana nini atira ki pena attention na yo. Monsieur Kamere makambo nyonso aleki na justice. Makambo nyonso ya aleki na justice pona ko témoigner vérité au biso tozelaki tomoni vérité ata moko te. To baki bango nyonso mibale bayebani parce que ba photo ba preuve ezali pona bango. Mais c'est Kamere aza mutukutu ya kolimbisa te yenenga koti na ndako wana akangamaka na ndako wana libela parce que o nyonso préparation na bango biso toyebi yango tosepeli makasi wana pena aza titulaire wana akosala musala atala exemplaire monsieur Kamere asa musala malamu tozosenga ye atrahi chef de l'état te parce que biso population toza nsima chef de l'état na vision na ye nyonso na makambo na ye nyonso oyo azoprépare mpo na biso toza mpena totieli ye motema eza mutu mosusu oyo totielaka motema na mboka oyo wana eza makambo ya réseau sociaux wana eza mpena tomoni yango ata na tele te tomoni yango te mukuna ifo tosoutenir ye à 100%. Ndenge aza wana aza capable ya kokende kofunda monsieur Kabila parce que monsieur Kabila détruire vie na biso nyonso mobimba a détruire makambo na biso nyonso. Il faut pena batelemele tala kikulu netikali na mboka eza kaka monsieur Kabila. Monsieur Kabila régime na ye nyonso kobanda ye tina mutu asuka na ba gouverneur na ba député na ba nyonso bakende tolingi pena justice na biso Congo to soutenir yango pena na makasi esala musala nango ekanga bato wana tomona bango oyo président de la République alobaki bic rouge esala mana année oyo tokende pena année oyo ata tosouffrir tondimi souffrance kasi année okoya tokosepela tokovanda na bomengo na biso. Merci beaucoup. Merci. Jour ya procès Vital Kamere akosi ke ayebi ndeko Jamal te yo landaki dossier wana au juge yango boni. Bon tozolanda procès ya monsieur Vital Kamere aza lokola mutu akoyi na kati ebale akomi koluka ata likasa aluka kanga oluke sauver mais en réalité aza déjà na kati ebale adindi aza coupable na makambo oyo asalaki ayebi yango moni akomi koluka ba raison mais toyebi ke non aza coupable na makambo oyo ye ayebi asalaki. Ebongo pona mukuna afundaki Kabila metomoni ezoleka na ba réseaux sociaux que lelo fa ke répondre na parler de la justice yo lobi boni. Bon mukuna makamazoloba eza azarte eza réalité oyo Kabila to vivre na mboka oyo depuis 97 si lelo baya awa en tout cas ba détruire Congo na niveau moko biso avi na biso ba Congolais et comme nili part. Donc mukuna za na raison na biso ba Congolais nyonso etaki ba détruire avi na biso toza na sima ya mukuna il faut balandela likambo wana malamu ko samba na monsieur Kabila biso ba Congolais to ko samba na monsieur Kabila. Et bongo nomination ya directeur ya sika ya chef de l'état ya cabinet oyo moni yango boni. Bon directeur ya oyo ba nommé sika eza normal parce que muto oyo azaka na tribunal en tout cas azaka sous na fonction te. Ya ngwane sengi que non adjoint il faut comme titulaire pour continuer musala sunga chef de l'état. Donc vous sepeli na nomination. To sepeli nango makasi.